Kuliana peti eza kimya, kimya kozanga rando eza kimya. Kuzuwa pungi eza kimya. La minute opena ba ranking to aussi ça na yo soana na ngala za ngapi na ranking tenga kotela nde ba leader. Mopa azalaka mopa abando beta ba selfie ba etuta na yango donc abando lelote. Donc ngana salaka moi déplacement mukende créera moi ba mes attentes ndé pe salaka mopa bete tala bolungando pesa. Ayo opechanga voyage ke Lubumbashi sans kolaka. Ya onde créer makambo na tuti lelo mo na libanda mouvement. Une album ne peto album Robin Assi. Ndiye yo kanite. Goûter. Nebite beta na Bon goûter pe bon na ninga réalité bon. Baki mo bo mo na bêtise zo réfléchir. Banza. Okozwanga ata Banda kina nganza. Tata wana ebike eloko e osa succès. Ngana obwaka ngote. Ebike osa succès na obwaka ngote. Oyoka mpe na banda kina nganza. Bien. Yaka nanga. Ba choko ningana. Mais netinga so elingelo wa bongo. Ngana profiter msuna bwaka ekobo. Kindi, tu as péché, tu vas payer. Ekobo, lisumu. Comprendre? Bien fidèles internautes, merci de vous savoir nombreux sur notre chaîne Ave Maria Télévision. Au micro, c'est le vôtre, le chef Mokonzié. Merci beaucoup à Benny Bokanga pour le post de vie. Un grand merci à tout l'Arabie sur bazar de partout. S'abonner à na Ave Maria Télévision. Na ebike na pesi ba mote bongo na la patronne na monde bongo maman Anastella la fraise. O yaza bongo quelque part na pesi ba mote na famille Mobimba maman Anastella la fraise la patronne na pesi ba mote. Un grand merci à maman Yvette Matondo mère maman très très fort. Maman sociale, na moni bongo, maman first lady. Yete zo benge mama ni mama first lady, maman sociale à Solara. Bien grand merci à maman Anna Mokonzi et pourquoi pas dire un grand merci à la baronne Karine Mokonzi. Merci à trop maman. Tout le monde a déjà maison et tout. Karine Mokonzi, top. Maman Jackie. Na peso ba mbote yete comme maman Jackie Mokonzi. Un grand merci maman Ariette FMI Fonds monétaire international. Donc maman Ariette FMI Fonds monétaire international d'abord on a mboka ya Suisse na papa Clément na peso ba mbote. Un grand merci à Batutu ba la biso inspecteur Miguel Mbongo Bijou Budiongo na kata Saxel na peso ba mbote ba fa nanga to na peso bino ba mbote la liseki et Stella la star merci na yokoto zali. Donc merci à toi na Benny Bokanga na olingo fond la biso naza bongo na invité na biso na bi ketango batu ba omona déjà baza ko se souvenir nenga binisa batu. Tout le monde a parcours, on n'a pas Ranson, tout le monde n'a pas Ferregola, tout le monde n'a pas Kofi Olomide, les grands Mopao, Songambeli, et le lot Roye, Bana Kirikou, Kirikou Salanini, Kirikou, la minute où Aza pas Moto, la minute où sa carrière solo nae. Benny Bokanga Lingo Fongolangaï na star Kirikou, bonjour. Bonjour Nego. On est santé. Bien fait Nego, na yope, la santé c'est bon et tout, donc n'habitez kimia ndezali kimia nde makambo ntango oza na kimia kuliana peti eza kimia kimia kozanga rando eza kimia kozuwa pongi eza kimia voilà kimia donc Kirikou na santara nayebaka te animation oyo ya nango lelo oyo nayebi te osinspira na nani parce que toyebi à l'époque donc tu as comme un animateur sur gazo bois il faut oya le la bill eh voilà na madu tout le monde a lobé la rapide photocopie ba tout ba comme pose à la animateur kangi sur le la bill il faut boire le la bill mais tout le monde Kirikou aya na moi style na ye lelo azo boire le ko yemba to éviter inspiration na yo et uta non namtana banzela na et ngapena kokola na ngala koli mingi na musique à Céline Dion mingi pena lingaki na Madonna. Donc tant on yemba so na s'inspirer na zwaka mingi mélodie wana no mwana wa yemba nga bani même vena nga Bill Clinton era ndo yemba ndo sepela mingi na ba mélodie na ye na ndo s'inspirer mingi na banzela na ye. Donc c'est un peu ça un monument différent c'est ça. Donc oza ko yemba à l'aise zo yemba en plus animation ko yemba ezalaka mutu animation za ko yemba mingi mutu classe ya mutu musa ami pesi na ko yemba na fingité ami pesi na ko yemba mais sotali niveau d'étude ya ba a kopera mutu mo ba yemba déjà bien boso landi vena na Bill Clinton so landi mukio mona lega na bande de l'école mais moi muta zo copier alega na bande de l'école te donc a luara copier kaka a ozala na moi baki
Qui est mort bezade. Na mon c'est comme si parce que tu vas photocopier ba belle ba bimare belle tout monde bande na biso bazara ba ve waze quoi benga ba photocopie belle ba Washington pe bayaka et tout donc bon on a habité na biga par rapport expérience à Maramde Zalara. So mona mutazo imiter mutu trop on a habité. Azana inspiration te katinae c'est pour ça. Tam ça les gars pena na bande de l'école te. En tout cas merci beaucoup Kiriko. Na habité tous s'abonner à la Ave Maria Télévision. Donc, maman Anastella, la fraise, ma camona nenga au saranate. Kiriko, tout le monde va parcours na yo. Netinga mo fenek mo konzi soki nandenge na nga pena na ebina découvrir na jeune cette affaire ego là place au wapi nga na mona pena Kiriko abima pas affaire ego là tout le monde qui parcours ne pas ya Weranson na mona yo pe pas ya Koffi Olomide mais na ba musicien na tout place au wapi pena au batako à l'aise na ba trois musiciens tangi faire ego là Koffi Olomide et puis Weranson. Ouais, na répondre que mon to bandeli yango. Na ipsa gouti. You know, chaque orchestre a traitanga selon capacité ne selon force na e. Ndo lobi pas venu na gola pas yangama et pas mopao. Na mutu a traitanga selon force na selon capacité na e. Yagola traitanga selon force na e. C'est l'intelligence na e. Yangama pe selon force na intelligence na e mopao pendenge moko. Merci go na lobango. Sera otuni mutu alele dollar iliana tika kolo bambongo alia bambongo na ye sans plaignant aller dans sa babos mutumba moi c'est retrouve ezaye par rapport ba kim sous na boga ngo mutu aluka tu vois donc nam da traitanga c'est leur force ni c'est leur ndenga ye baga c'est leur grandeur na ye tu vois. En tout cas merci beaucoup Nabi qui va parler déjà bon découvrir qui est Kiriko Kiriko lelo soko to yebate Kiriko position na yo position Kiriko lelo parce que son habito beta ba ndenge okitaka bato basiba yebi to lobele ngo trop lelo soko position Kiriko azawa pe Kiriko osala ni na minute. En tout cas na lobango chaque fois n'habite sona sana lobango na micro na nebo bungsa courante nebo kata sugite donc lo bana sala fort wana cop na ngala la musique cop na ngala la ndule. Donc par là mon nga sona télé mi bono vivre bono lia bono esika no vanda ya musique voilà donc na sala combo na sala ra combo so pe na boki plan ba oyanga batalaka en bon pour ndeto la bona Congo to la selo ba niveau mo poso aboki au mona ke non na niveau ni bat botala moi ba million na ce qui pende tinani aboki gaz ma wete pa aboki au mona selo ba niveau na ce qui pende ko nangande tibina fila aboki au mona pe selo ba niveau na ndemo pe na Kirikou selo ba niveau na tu vois tam sumo pa ba kotala pa ya 50 millions mais Kirikou tam su batali pa ya 10 000 mais non vivre comprendre donc na sala cop na nga musique ba ba mona ba plan na ngai ndenge betaka na minute boye ti le 30 na boka sous plan Nembela pe boss Victor Bosoku tu vois na minute na vivre na ba force ya na bengi producteur ti aza mécène azo miser ba mbongo na dans la bête les champs à part chawana to beti to beta bor mo na monseigneur Macintosh Bill Clinton je crois na rendez-vous ne le long na ba soir to beta j'ai na force à boss Victor Bosoku yem ta miser balar na tu vois donc la vie continue je vis donc c'est un peu ça va oh baby moi la seule émission oh ba talango ba tala te ba pété quoi donc c'est un peu ça. Bon naba parcours tout na so pe ba bezonga nanu et pas ba on misa tiré kundo zaboy to telo moi quelque chose place ni pe ko zonga te isira bo chalare mais ninga ngamoko Kirikou abulani ka quartier latin ba na bango chambongo na beta tour na na sali makam selo mbongo na pona legi ya ko zonga ko ma misene lo ba quartier latin donc tu sais ko pena Kirikou atane clair arrêta Koffi Olomide mais pourquoi au kita vient na okaraboye vient au mutanda yo satenga ba les dollars azo tombola zo yamba yo bozo ambiance mo ezaka na quartier latin surtout yo na Koffi Olomide au mona ba animateur pe bazaki belé mais yo zaka na force moko boye Kiriko kutika vient na okaraboye vient mo beta ba badoka ye moko vient komi ko boaka boraka biloko musu ye moko et tout donc na tigete mo pose la mo pao abando beta ba selfie ba et tout na yango donc abandon les lotés donc on a salaire moi déplacement mukende créer moi ba mes attentes ndé pe salaire mo pa ben tala bolungando pe ça
ayo opetanga voyage ke Lubumbashi sans kolaka ya onde créer makambo na tuti lelo mo na libanda mouvement mais via za ravi na soto mona ni boye azora mbote na ngai ce singa selfie to sali selfie donc c'est mon vie c'est bien bina na banda ko bondela nazonga mouvement tango musupa ko kitcha esprit bani donc on a parlé en tout cas mais Kiriko inspiration non na bi que secret baloba ngote mais inspiration na yo Kiriko ba créer belé parce que tout la vérité qu'on se le dise que toyebi ba animateur est belé na ba place musoro taki bazali ba créer na yo mona boaki na studio bazi ba pression motentel Kiriko ba créer belé Kiriko ba boaka na facilité Kiriko so boaki bo simba force ya Kiriko za nini. En tout cas la musique c'est ma passion. Donc je suis inné sur ça. Donc les aranzambe mutu na mutu azane logo moko boye bacha katina e oyo tam sata sambelité au monde azana facilité nango on comprend. Donc na bando composer kala na bando composer kana zare conscient mais na pesa ba plan grand fond na moi azana mouvement église na parler soit composer ba nzembo so to va na ba tongo ngana ko ize na ba mélodie na pena ba parole na dimi j'étais encore na 4e primaire 5e primaire mukepena mais so mbanazoka ba mélodie nazo pesa non ate awa chabu a rappeler ngango donc c'est le mot boy ezalaka katsa mutu inspiration yango salanga force au boy loko aucun orchestre c'est comme ça ba bindo mbeto ya kabuse ba sino lega na ba mouvement to ba fina ba sema mouvement si boy loko ba sepe non mais vono ba beza dimi mais ba sepe na plan parce que ndo sa force nanga OK bobeti tour tam c'est pas bill qui nani pas brigade boy loko bobeti mai to beti pena wenge et ça il force nanga ovanda boga maniogo na mpondu yo musali sous force yo ba plan na beta bwendeni so kena ba mouvement ka mikem ke to kenda so tiki plan ngope mona pe ko pe na mouvement mnene yo mo na consanga na inspirango bon donc ça la ba force na ngo bete logo boye titi na kemeka na ba mouvement bete passe pas mais ba pression bexi au senti que na forgo de ba plan na ngezo bide pe kangi ko le kana ba créer ba bongo moko. Tu vois, et ça là, ma force, na ngani na mona que non na makambo na kati na on a la facilité na créer loco na tiela so na lendi c'est là ngo esprit mona et ça li makambo na tout monde avait créé na mingi insanité peneza la raté tout totali ba les dollars et yana toke ba neto lobi que on tinga na ibete que manyoko na pondo ezali pe ba biloko na yo toke ba kuna ba passe ya pamba kuna ba zuba pression ngo mutu intel. Mais est-ce que l'animation faut y maka bêtise, y maka ekoti ebini, sali boy na metu. Mais est-ce que ça l'andi bien? Ba plan na ngai eza na oteka ya logique rien. Nemba ba plan mo ezala la mo arsenic muke. So l'andeli yango mais est-ce que faut y baka ko cibler ko miser ko loba mambo loba, tu vois? Manyo na pondo zala moto nyonso alia kabila na kati pondo ya kalikolo manioko yaka na seto liaka maniogo na mpundu maniogo ya non normal mais na idée na créer lango au comprendre que même dans ça ba boss na yemba ba blo arsenic na kati mais au comprendre te pona maskango propre na so elinga ndeti cri ponga hermo ba elanga ba kimso mona ba elo kim yanga ba kina ngande konfekanga moi mtu mwelo elo cri abi tam susu abwaka basi ba ye belé mi ba kinde tabongo ozwa ngati baki mo bo mo na bêtise zo réfléchir banza okozwa ngati ndanda kina nganza utata wana ebike eloko eosa succès ngana obwaka ngote ata ebike eosa succès na obwaka ngote oyoka mpe na vanda kina nganza bien yaka bien soki ba choko ningana mais neti nga so elingelo wa bongo ngana prophète am sona bwaka ekobo kindi tia péché tu vas payer ekobo lisumu comprendre tu vois c'est un peu ça o embelo au arsenic mais net au pire conseil tu vois mais ça un peu arsenic tu vois c'est un peu ça. En tout cas merci beaucoup olembi komona banzombo ya ba papa trop c'est trop sibite ma vidéo ya intel ebimi trop c'est trop oye community koloka biso tu vois le truc kindi ale kukule ya mbembe mwanango ya soso chiomba eyu amana
ya ekobo kindi ekobo sumu. Donc les 30 Oyo, je vous invite tous dans les réseaux sociaux, tous les plateformes. Vous êtes OK, on a chaîne yo, bien vous avez partenaire. En tout cas, na ba partenaire bazali mais na chaîne na YouTube, na ba bilo na ba plateforme na pe ba créer langa na Deezer na iTunes, na blog wana YouTube déjà azala na donc ba page blog tout. Déjà les 30 Oyo ils ont déjà partagé na ba plateforme wana tout. Et puis na force à boss Victor Bosoku, ba promotion de Jésus Banda, bani doti na ba traspé. Bon, j'ai déjà plein quoi. Donc, Kirikou a continué la musique. So, il y a aucun en Californie, il y a les Libanais en Californie, Mutambongo. Alors, ceux qui non, peut-être na chaka bapua. Ceux qui na Paris, il y a na Nicodia, moninga Josine Anderson, baroy bisayo. So, il y a Sarah Bokumu mwana lokele. Petite moi solara bien. Aroy bisayo. So, aucun États-Unis, il Tiffany Lopez, maman na Tiffany, Lopez Bangu, maman na Tiffany. So tu c'est notre soutien à Kirikou. Dans la batu nanga oyo, so ne tazana kine na ndula welo 20 personnes na ndole. Ngomban, blague c'est donc la vie continue. Tu veux vivre quoi? Tu veux vivre kaka, mais relation non il y a un na Bexi. En tout cas depuis to kabwa na ba mouvement na kokuta na boé rare fois. Donc on a habité rare fois où c'est tout dit non to kutana boité. Sauf qu'une fois ba masamo ba memanga na repa wata. Ba ni te betara tour na boss na ndula boss wa ba répéter na Grand Kassai en 2019. Ndena mona gaé mais to so la gâté. Donc la minute opena ba ranking to aussi ça na yo so na ba za na pena ranking tenga côté la ndeba leader. So moninga na aloba na TV tam suna minute boy soko meko boy ande boss sanga Victor Bosoku na ndenga micro ngape na go sans charger na ndenga micro soko yo makambo ndenga nzoto ye moko alugelo ba soda po ye moko boss voilà to ka yo za na ranking te mais ba na solo na yo ki ko mena moni moi esprit mo boy na ndenge pe na ndolo biton to kola makambo yo changer Kirikou akala neto ebaka Kirikou na moni silence moko boy za ka ni leadership. A pas avec leadership na koma na ngamogo donc ngamogo no hermone vita nga problème so na yo ke lobe mabe na micro na invité na nga pango so na besoin pe sonde tam so gaz na répondre so na besoin na iba au gaz na oya pe na répondre pe na TV comprendre c'est un peu ça rando aneza kana sugo mingi ba leader on prend mingi ba leader na défendande ba li on a biso l'état trop na ba rando na so bosoki ndeti muta boy ndeti Victor Bosoku et Bosoku c'est peut-être ki roule grand awa boy na micro na ko répondre muta na micro so muta na ninga banzoto Bosoku alugele ba soda donc yo mo pena conscient pena ba leader ndé mtu asala ki Kirikou et moi ba koto leader ndeti mo ponda na ba tu pe ba linga ke te ba linga te ba finga ke normalement faut me faire répondre ngapeta ke soda mouvement so na za no sani pour na ebi oloba na tika mnole wa mbetu te tu vois na oyo répondre donc c'est un peu ça. OK, merci beaucoup. Mais Kirikou pas côté so va bien ba bana posa ba yo ka na ba ndako parce que na bi boss na biso o tank combo boss nani Victor Bosoku na minute opena il faut séparer na bato tu États-Unis na pesi ba na biso tout ba dans les États-Unis na minute yo na pesi Jonathan Go depuis les États-Unis ik iweni na pesi ba mote mais bato ba yo ka pena Kirikou wana parce que ba so ba yo ka Kirikou ça là le goût de ça le goût de ça hey Constant na salina monda love basa minene balela mibali ya mikie oya mikuse balela ya milai Kirikou mukuse aleki bitabe nagu ololo na michopo Victor Bosoku aleki fanta nagu ololo na michopo tumbati biloko akati ebela bien toke le goût de ça les goûts de ça on aborde tout beta na mon seigneur Macintosh Bosoku dit Victor Bosoku vena ngapa yana banzila ne wana za banzila na ngai ko mais lelo ba mise bele ba moke na ba banza ba R&B yo ki mangote ba mo ritme ba innocent ba lume na ko so R&B zo pesa makambu na ndenga ba TV na ndenga ndulu kata na ngaso na mtabandule ngana mtabandule blom somona obechonga na ndenga bo pesa no makamba ndulu pesa ya
ngam na nzela ba mopao ba ve na nga fali mais to musique moke bon ba bexi ya mwana bango to ba kele ba froko ya wana ebiso te na nenga bandule au moins tamsa betini ka tamsu showcase ke ba chelo instrument na beta ndule na ba mission mona ke musique no na pena epesete tu vois c'est un peu ça ngala beta musique so ba chendule pesa la bongo ba libanga esimba lango te na ba showcase. Bon, ngalo bi bongo te ngalo répondre en général. Tu vois musique na so ba chelo instrument. Beta concert au moins te geza musique ba voilà. Parce que ndeti nzembo na embeli boss Victor Boussoukou ezobima. Wana mutu tok se retrouver. Mwana muke mukolo. Tu vois Victor ni nyadanga. Oyeza na l'autre là. Oui mi pena. Yango nini nazomona je ne comprends pas. Lelo kesi ya komi bosoku mapata jingi mokili boye pourquoi journalelo malili mibali nyonso na nzela balingaka nga ba avance na nga Victor Rosa ko sabote ba clin d'œil na nga bosoku ozomona te je ne comprends pas pourquoi bébé nini ezangi nga Victor oyeza na ye loba nini ezangi nga Victor loba oyeza na l'autre là bébé linganga iko Victor bébé bosoku nanga bébé tala bakoto yo mbongwa ndoto suka nango kaka na ndoto ata oviba milie kombio kolamuka nango te nakanisaki yo nde alibala nzoka ndoto ababa bozo liboso mayele na sima nzambe ce que je crains c'est ce qui m'arrive nazalaki kobanga Victor aboyanga nakutani nango nzambe plat préféré nanga nazalaki bela passion c'est fouti te eloko lingaka mingi nde kobomisa yo eloko lingaka mingi nde koyokisa yo soni molanga boyetse nazanga ite nazalia kozoka motema ezosenye nakomi na mboka ya si je savais ya makanisi mboka ya raisonnement l'expérience m'a rendu sage bojoba liboso mayele na nsima nzambe Victor nini ezangi nga Victor oyo eza na ye bosoku nini ezangi nga oyo eza na l'autre là mama Victor nangai atako lelo ekomi nango boye bosoku natombeli yo se bonne chance na likwela epai okei papa ye naloba ndenge nini akumisa ye mingi ye nalakisa ye na bato bakoma kotuna nga boni Victor nangai moto ozalaki obetela tolo monsieur le maire Yves Mandika wapi Victor tisaste mai adolela Victor bosoko afana na ngai Asha Baraka boss Patrick Baraka Julia Bota mwana suka papa Miradi Bosoku fisa papa bébé nini ezangi. En tout cas, merci beaucoup. Nabi que petit Sailou Koussa batu bana sima. Petit Sailou Betty Maboko. Petit Sailou Betty Maboko donc au sentir kunga au sentir bakoto ya ngol vraiment. En tout cas, on a appelé sur félicitations parce que na satanda ki na moté. Déjà au delà batondement. Le pene venanga fali. Na bna idole nae na pona ra chanteur kala na église na kimisa en animation. Mais na mo zong sabatique wana. Donc na beta animation chant animation. Donc abna so na ndule la ngai. Le animateur a mis une sanité pour ça me sale belete. Ngamo na zawana. Ngamo ya momo na ningisi muke. Bilo ave na ngamo pao. Ermu na koti ndombolo. Ermu mo abna na douci. Yem na so yo kasoka ngi mateo loba oh animateur te. C'est un peu ça. En tout cas, merci beaucoup Togo Malembe. Nasuka en tout cas et lesquels même si ba tondement na ngai vraiment ya homona qui reconnaît avant donc nanzima ite parce que na animateur belé rendre vraiment difficile. Ya royema et tout basuka rapena moi passe mais au sentir ba niveau yango na bengi sibino tout le 20 les 30 oyo les 30 oyo sorti officiel mondial donc page nanga YouTube soluga
Kirikou officiel. Ah, comme page qui manga mogo. Et Deo Kirikou. Voilà, Deo Kirikou. Bilo on a tout officiel. Deo Kirikou officiel. Voilà, Deo Kirikou officiel. La page nanga donc. Après nous partageons à mon on a ma casse na promotion internet. Na bindenge ba boostaka. Donc yo po chelanga na ni. Vraiment. Donc biso tout les 30 oyo bon mon on na chaîne nga fenek mokonzi bon rejoindre na page ya Karine Mokonzi page et puis bon rejoindre na partout la plateforme et tout ya téléchargement animateur na bino yo ngamoro na zalaki na yoki na bisi bino ke OK donc marama casse za makambo ezali makambo eza na ndenga o saranate. Donc tout le monde a souka na moi question moko ya curiosité habité na tuna est-ce que libanga ya Bercy Simba to Simba libanga ça va la ndenge pena gilelo ça va album mérité na sinoki da deschamps ou ya patenga nzembo ya désolé na nzembo embeli mwasi ya boss nani maboko banke na ki ba bilo wana ça va mais est-ce qu'on a ce musique on a beta ba musique mo ya trop nostalgique ya musique mo après 5 ans ta ba yango te après 6 ans 7 ans ta ba yango ya on a ki maraba afro ba nini bilo wana ya musique mo momentanément pour le so kendet na boîte to na bar soit ta vandika na musique so ba che musique o ba so ba che lelo te ba che ba musique mo ba che ta msusu Chia avait na biso fali voilà dans ce mais ba afro et beta matam sous 5 ans passé ba biloko wana ya pas somo na oyo kango ata ba R&B ya Congo oyo beta ba 5 ans passé de ya pas pena bébé ya pembe comprendre et ça peut un peu moins dire quoi tu vois. Vous comprenez bandal ba momina puis sabino sakanate ba na poto faut voir basi ya pembe ba ole kana sakanate o mboga ba bebe te soin taibo soin utande na mbogo etambola na ba commune bele so bengo mona bandal c'est que soin des fois donc biso ba na bandal quoi po bon kero na ngena tuna Robino album ne peto album Robino c'est yo kanite goûter ne habite beta na bon goûter pe bon na ninga réalité bon sala na ngo bon par rapport ninga na ebi ba force ko mena ngwana bon toi moi clair maestro Fabo bon Brenda na gi moi ngai mo relenga musique na ngo pa ba lifanto na ba bebe bon moi ça va par rapport à ninga na moni ba album o choleka o abimsi ote o lega kana et dans la souka na ba chambre na bité zaki promotion ou pas je sais pas donc na on dirait les gars qui n'a perçu voilà non on soit boakina boaki mikolo yo fallait déjà c'est bon faire rigoler boire un peu générique na surtout générique à faire rigoler bon ngasko six bilo na ba ngona ba bar ba terrasse ba chombo ya ba nini de so elo sali makambo na tesege ouais c'est vrai au moins tata bado senti ezala ulega bado donc nzardo to bazonga ki bato to bazongi mais bon en tout cas na vraiment na se focaliser vraiment les sous-soutenir na animation na on m'a trop na comment mingo composer na on m'a mingo composer ouais donc na se focaliser vraiment sur trop tena na mingo na micho ba créer sika na on tam sur 3 kaka on a mutu donc na zafuma trop animation soute donc na koma na trop na koma luka nga boss mo na embela chenga molar bani na semo makam na tu vois ndule na krimo ndule mo to yembi to boki ba blo akala to yembi to improviser ya ngwana ko a trop animation pena soute en tout cas merci beaucoup elo ni to nyote to roloba et puis au pesa ba dédicace na bato to batali biso du début à la fin on na roloba ezaka non o azana besoin soana Kirikou o azolo andolu katamsu alobe a répondre mais moi du so na caméra te abenga na numéro plus 243 82 26 66 384 Krikwaza na studio bomo na ba place kandomboli na opanzela binongo ya zoro opanzela binongo bomo na mona na ba plateforme ezo ya bientôt générique na plamo ya sika mais générique na zana na studio quoi donc Kirikwa ngoyo c'est un peu ça en tout cas ba dédicace
ba dédicace na bandela ba kombu na tangaki ya Alain Libanais mon vieux na Californie tika petit na été Nathalie Lefaza dada wangu mie ya kule depuis bakule na Autriche so na kitina Afrique du Sud nani Fanny Nienge so les États-Unis Lopez Bango grande puissance maman na Tiffany so na koti na Paris Anani Kodia oya ngai moninga ya Joseline oya ngai pe Sarah Bokumu mwana lokele bébé moi so la rabia vrai chéri mo a mérité libala donc na bossa na ba misusu moi na bossani ba misusu moi pe na bossani na ngai moment de la marole kirikwa ngoyeyo nani susu en tout cas bazaza mo ebele mais tamsu ba msupe bo miyo na disque donc en tout cas merci beaucoup ne bolanda ki biso to comme na soka émission na biso merci na bato to botala ki biso depuis la fin merci na ne bo pesa biso temps ya royoka animateur na bino Kiriko na pesa ba mote bato to ko na malasima na moni mama Anastella la fraise na pesa ba mote Maglove ma gloire na Belgique mon pote moi na bandal ya solo makenda poto tongo masalanga Cédric Matadi Sede na kata Londres donc bino no bossa na bino te quand même matagutongo. En tout cas merci beaucoup to ko na malasima to s'abonner awa Beni Tolek